Bonjour et bienvenue na Beautés Info. Beautés Info ezawana pona kolakisa bino ba réalité nyonso elekanaka na kati ya RDC pe Kinshasa en particulier. Lelo équipe ya Beautés ekitaki bongo na commune ya Ngalema wapi pa etolakisi bino comment population ya Ngalema bazo vivre. Précisément na quartier ebele 5 4 3 na kati ya Kanluka. Tolanda ndenge bolanda plutôt ndenge population ya Kanluka ezo souffrir na o etali mai. Maya pasi usani siko fuki mbote moto kama izati maya sufasi bebite mayo ekomambula nini emate komala mapango tosufeka bo sepo mesani te komema ona motu ezaka pasi okesenga okena libulu okwesaka mbo okena susu opiaka mbo osani osaka makasi okepe kuna sepo mmebi okebeye bazwi bilo mosusu baboyi kozwa efo opesaka mbo maya pasi. Même place dans le monde avec tout le monde à la allez pas dans le parce que on va mettre pas zomer la eza esika moko te eza esika moko te mais yango nazomona ndenge kaka bozokesa ndenge mais siko
apparemment il faut dépenser combien pour ça la mission sur la journée? Ate ba 500 pesi la non pe na mai. Na mai ka ba 500 fois au tout qui mai pour 500. Aussi au méca déjà pour calculer ba dépenses sur ça la rapport. Na mois et ça la rapport. Na mois. Kwa jour nyonso nde totoka mai. Nde totoka mai so nde totoka 4 bidons 5 bidons. 5 bidons so nde totoka 5 bidons 500. Nde bidons totoka wana 200 francs. Kwa bidons wana 300. Ba 10 pe koma. Mais na ba 10 wana eza mbongo ya kofuta facture. Ba tieni bino ba compte mai et les cours la moko. Pour ça c'est wana côté. On a problème na ba. On peut se futa mboto toki. Toki la mai au sali. Mais bino kosala déjà ningo se mobiliser ta bokei na régie de soko ba bachela bino mai ou bien de biso bachela biso ba ponte tuna mawanga ebima na mai te on e banda ko mamai me ebima mai te biso so mai kata na tine le on ko mai susto ya to ba mai ko me mama denga na ndabo kutona bode suka mona emo na ya to kamba so ke la mama ya zaki bachela biso ka ba nina kwa me mama na mai te donc si na ndenge boto ka ba mai boye boingi tolo ba te combien de temps banda ba wana pena wana na ebi su te wana ko sa te ba mbula na nda mpe wumeni ta ba mai Merci. Ça va pas. Alors c'est bon. On continue toujours quand la case pour la Sabine ndenge ni notamment la carte quartier 5 na Konga. En tout cas maïza parce que la bino moko ndenge ba tozo ni ba mai komema ona ba ngomba musika au uta musika azoya ka komema kotoka mai pona nini difficile ya ba mai bazana ba mais ebimisa mai te ba plus de 5 ans déjà ya. En tout cas, na évité toza na kati ya kini to toza na mboka ata na mboka ko bango na évité so ba eza ba situation moko déplorable tozolobela kini na commune ya Ngaliema. En tout cas, c'est vraiment déplorable la situation ya boye ezolekela ngai komona bato ndenge bazotoka mai pendant que bamosusu bazovivre na bacondition bien kaka ana kati ya kini tolobela lisusu mpe tozonga bino mo bouti kolanda kaka ndenge population ya kini ezosouffrir précisément na kati ya Kanluka ndenge baomona mpasi mpona mai bomoni ngai moko Patience Zikondolo na kitai sur le terrain juste kaka mpona kolakisa bino baréalité ya kati ya Kinshasa bomoni bino moko ndenge bamama baosokola esika moko na bana. Que na kati ya Kinshasa ba désert pe koma botala bino mo na quartier 5 boyo kaka désert ya Sahara mais na kati ya Kini pe to komi na désert quartier 5 ne ya commune ya Ngaliema kuna na Kanluka Noël tantu akitaki po alakisa bino ndenge écroulement ezosalema me bato bazo continue kotonga toujours bolanda. Merci pour la relais. Je pense que vous découvrez la beauté symphonie qui toujours bon découvrir. En tout cas, c'est étonnant si vous regardez. Voilà comment l'érosion et ça les macamins. Donc c'est compliqué vraiment. T'as un voisin kuna. Mbote na bino. Voisine. Ba voisine sur ba voisine. Mbote na bino ba voisine. Bon.
Pourquoi il a raté pourquoi il a raté boy? Pourquoi il a raté? C'est pas normal, vous avez image, vous avez mais tu peux continuer à toujours tout ça toujours on a vu le professeur Kinshasa taneti bana na kuna taneti ndako wana nengeza. Est-ce que ndako wana vraiment et ça pena bien? Est-ce que Congo pena franchement éviter nous sommes avec la République démocratique du Congo les régions les créer entre les nouveaux donc tu as battu ndako a comme bisou battu ndako kuna battu ndako kala vraiment à maison oui fait donc c'est pas normal. Donc on ne sait pas en tout cas éviter tous les après ça. On a après ça. Les colons on a prince. Et ça hôtel au Capi. Je vois yango peko ko ya tebana. Skobino le na bino. Skobino le na bino ko sakana. Koto bo sakana kape. Namoni bozo sa toilette na bino pesa la ka koto. Kiboni atati. Wana una ndako tayi kuna neti ndamfuma Congo tapena ndao en tout cas on se demande si allons avec le Congo en tout cas passage du Congo mona tout ça na Kinshasa na ville province à Kinshasa na capitale s'il te plaît. On ne sait pas là où le gouvernement où on ne sait pas ce qui to benga nani eta oninga geta. Franchement ça c'est un film. Ça vraiment c'est un film mais André Kimbuta yango ko lobaki Kinshasa eza bien. Wana nini ascenseur nayo? Hein? Bokitaka bongo? Et ate ya solo. Après il y a la PK toilette kaka na sebo. Aïe. Donc place où eza so boke classe te boya ko sakana awa. Na ba shit kaka. Bokena ta Congo. Boyebi Congo loisir. Bobi na bino Congo loisir te. Place où bacha ba jouer pour bino bana bo sakana. Mais bino boya kaka. Aïe, c'est catastrophique parce que je pense qu'au monde ndenge pena batu ba tonga na bité soki na ko mata on biso ko permettre na mata na ba c'était comment que ba ça été salia na bité soki on biso ko permettre na mata toujours mata bota la pena place tout mata mais bana miki ba ya ko sakana c'est bien catastrophique. Il y a des gens qui viennent ici ba doit kotope ba ko sala pe mutu mabe ba bota la bino poko to pena na Kinshasa donc na mata na pese exemple hein. Soko nyati awa yorome bisati kali. Kuma Kongo na mata mati likolo. Omobi shimayela. Kuma Kongo bota. Na mati pena ti likolo. Na kuna vertige. Donc na yoki pena na vertige auto na Kinshasa. Tala erosion ndenge créé ngaya. Eza pasia koko lumbo. Yodi koko lumbo de ya pena pasta bande kono place ba. C'est catastrophique ta moi nga mati likolo. De ato ba bité c'est pour gérer ma carte et passage du Congo je pense qu'on découvrir au Tali Yomoko tala pena Kinshasa toi na Kinshasa donc nazo monsieur le René Sikondo on va quitter on va télé passe on me dit c'est bon bino mo bouti kolani à Kinshasa Pasi, toujours na kati ya parcours na biso Randi Mangitu kwape akita kaka na commune na Ngaliema pona kotalisa bino o etali makambo ya kolia na Kanluka. Bola
solo pona kopesa nga joli oyo toza toujours na commune ya Ngalema lelo vraiment toyeba vie sociale eba na Ngalema na quartier Kaluka ezalaka ndenge nini la curiosité na biso na ndenge kotambola eloko babengi evida tolingi toyeba evida yango eza nini evida yango basalaka yango ndenge nini yango pembeni na nga naza awa na mosali ya evida tolokaka evida badi tolinga mpe mare mpe explike biso na evida eza nini bonjour mame tomoni kotumba biloko na libanda toyeba evida evidaka poisson yambisa mai eza makwala kotumba ngo na bapupu na mapapa te baplastike te bapupu otieka ose bepisi bien osali mbisi bien ezalaka bien donc eza Thompson lokwa oyo nyonso toleka to eza na mwa particularité moko ezaka makwala mbisika ya mai mbisika ya mai sikoyo kosala moneni kotiaka biloko nini baingredient nini kotiaka na kati totiaka batangawis peya muscade ale bamatungulu tokati na bacitron tolamba ya soso d'aubergine par yango totumba yango kaka na kone na bapoussière mabaya yango toyitelaka mbisi na biso kopala ekotaka te mapapa te totumba yango kaka bongo yango sikoyo etumbeli nango na Thompson normal eza différent mpo a tomoni botie bapoussière ya banini ya mabaya mais tandis que bamosusu batumbaka na makala bino makala te bamosusu batumbaka yango na makala bamosusu batumbaka na bapupu mais ya bapupu eleka gu makasi ke ya makala gu euta na baingredient gu komisi na babiloko ya moto gu ya moto ezali ya baépice mpe eza eza bongo sikoyo babiloko wana botiaka wana ememaka bainconvénient moko te ya mabe na nzoto so moto alia yango omele bariske te ya bamaladi to ndenge nini eloko te epesaka kutu bagu na nzoto ya moto msi ebakisa implice na santé sikoyo evidango elemaka nani evidemment na kwanga na fufu epona eloko moko te le nyonso laloso okolia evida pepele ata na lipa nyonso elekaka kaka. Ok, merci beaucoup. Fidèle internaute, donc toujours continuer avec la Sabino. Une population en Ngalema, la parole pour la Sabino est vide, toujours continuer avec la Sabino. Bonjour. Bonjour. Mesa aux autres que Thompson. Le limite après ça nous expliquer bien son nom. Comment on a awa. To bandina na 700. Oh 700. 500. 500. 200. 100 francs. Il y a 100 francs. 300. Ok, 300. Mais c'est pour point nini boké c'est ni na côté mususu moi attends mususu au 1000 francs côté mususu au 500 mais bino awa eza na prix c'est pour ni boké c'est ni moi pourtant boso mbango pe ka sika moko ba chambre froide ali biso yo tiaka na prix wana po c'est ni tie prix oya bango kuna biso awa akosomba te donc koto balinga bilo moins cher koto balingi bande 100 200 300 500 700 bénéfice so sikoyo 100 francs que te to bando 4 est-ce que besoin que moi bénéfice bien est-ce que kolia awa à part kolia la nini ko sala ndelo ko à part biloko à part quoi à part la Thompson et là on est moins cher bambinjo ezali moins cher kamatembele bandunda eza na moins cher moko etekeli na bino edérangera bino te bomona boteka biloko ba moins cher bénéfice ya malonga te esala bino mwa pasi te bozwaka boza à l'aise problème eza te ok merci beaucoup soki koteka pena soki ezali tozwaka tokozwaka kuti bénéfice kuti ataka mwa 20 pena boso na population ya koto ok merci beaucoup est-ce que peuple peut vivre bongo? balobaka RDC eloko makasi botela bino moko papa oyo ndenge a exposé problématique ya quartier Kanluka. Écoutez, nous sommes, vous avez dit quartier Kanluka. Kanluka n'est pas un quartier. Kanluka c'est une cité. C'est une cité. Kanluka c'est une cité qui comprend 6 quartiers. Un quartier enclavé, sinistré, abandonné, absolument rien. Donc vous êtes dépaysé comme si vous ne vivez pas à Kinshasa. Non, effectivement, nous sommes dépaysés comme si nous ne vivons pas à Kinshasa. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui se passe ici. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont devenus des délinquants,
la juvenance, ça va de haut degré. Beaucoup d'enfants ici n'étudient pas, il n'y a pas de problème. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Et quelle est la cause de cette délinquance juvénile dans ce quartier? La délinquance juvénile dans ce quartier, c'est quoi? C'est parce que nous, les parents, nous n'avons pas de moyens. Il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de moyens. Nous restons à la maison. Nos enfants sont devenus des rebelles. Nos enfants sont devenus des turbulents. Contre nous, les parents. Et lorsqu'il n'y a pas moyen, il faut que les enfants deviennent des turbulents, mais comment? Les enfants doivent devenir des turbulents parce que papa n'est pas à même de pouvoir remplir les devoirs des enfants. Si on n'est pas à même de remplir les pouvoirs des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on abandonne parce que nous n'avons pas de travail. À qui la faute? La faute incombe, je ne sais pas. La faute incombe à l'État. C'est l'État. Ah bon? C'est l'État qui doit maintenant chercher à pouvoir faire à ce que nous tous nous puissions être dans le travail. Slogan moko elobi mboka eza bien. Mais bino moko te poser bino question ce qui mboka yango eza malamu te eza mabe. Toujours na kati ya quartier Kanluka, courant ezalaka passe. Mais botala soki eye condition nini bazalaka nango. Écoutez, ma chère fille, journaliste, je vous dis vrai que ce quartier ici, c'est un quartier sinistré. Pas d'eau, pas d'électricité. Nous vivons dans le noir. Comment est-ce que nous pouvons maintenant chercher à suivre vos informations? Absolument pas. Bino moko bomonit. Snell kaka kopesa ba facture ya minene. Ah, mawa. Ya kokamwa pe ya kosekisa congolais aza na formule nyonso ya koluka mbongo. Est-ce que bosi bomona jeu mukombo so? Bolanda. Où est-ce que nous avons pour ça jeter? Ma ça tout ça là, tout là, tout là. On me joint, on peut bien c'est pas beau bête.
papa oh génie non je me combo so beta marane nous expliquer biso na ningi beta ma explication na yango c'est là aujourd'hui vi le bois qui etamboli ndeza boye koti na 33 ye pas aux abeti na abeti 33 ye faut abandela abandela abeti 140 bon je dois te passer bagio bagio ne bagio amon on beta bagio 100 à 200 bozo beta mon salon tu comment dirais-je ma chiffre à la moumia parce que jour bakana monte pas baso ya mikanda c'est vrai ça donc ils appellent à cadre gars longa kaka chômage le chômage gata mboko c'est nebino on va tete mi ko ça dépend mon ça n'est pas que on te propose pas bonheur et ça je moko ebimi de nulle part to mutu créé ça étudier à l'université na ista na ista afanda koto afanda na masina donc des aboé eza awa pa na bino na quartier combien quartier 3 na Kaluka na eza pe na masina pesa na gimbatse eza 3 na Kaluka eza misali moi na longe donc des aboé koto déjà jeu oyé bana na fonctionnement nango ndenge bobeta ngo batu nyonso bayebi parce que bobima rappelé na combien netu beta ne uto beta ma gyo 300 batu bale ba 20000 ba 30000 oh batu bakina bon ba parce que bon habité parce que mutu afunda ngo pena zate parce que pour na pena responsable yo responsable mutu afunda ah pena responsable soit amona pena que notre boye beta malo ba carte mbongo bakanga batu ya sali moi a créer logo na jeune je mukombo oh yo mukombo so yo bakanyi mutu kati ah ceux qui bakanyi et moi c'est mon boulot donc l'accident a gagné ce qu'on perd un bon au bundate pour j'ai un homme déjà et canyon déjà catch avant est-ce qu'on monde n'est qu'un debout est-ce qu'on gagne combien non comment que ah bon osala mpe salarié bakofuta marape est-ce que oyo moni oyo eza bainnovation oyo eza badécouverte parce que nini okoyebisa parce que moni toyokaka na bapays étranger basali iPhone basali batelefone sophistiqué mais biso awa bocréer jeu mokomboso en d'autres termes eza ingire te ke motu mwindu fo asalaka jeu moko boyo ekangi catch eza ingire te ezaka je mutu asepelika yo mo olobi utoye koloba oda sina chômage elingi makasi fort na mboko esenga so abefa débrouiller bongo yo mpe jeune bo olela chômage ya makasi fort ya makasi fort yo mpe jeune olela chômage makasi parce que mpona sikoyo je oyo parce que eza mpe bénéfique mpona bino siko koyebisa nini na bato nyonso bakotala bino bakotala je oyo basoutenir bino mpo ekoma valorize ndenge baje kiker euta mpe mosoloba na biso ngo me na kongo ya makambo wana nde kaloba kaka bayoka loba kaka bayoka papa loba kaka bayoka makambo wana elaka te mpe de basungaka bino te ana balobaka melobe te mbanga ebele mpona bino ka meleko na finga bon fort ya solo wana nyonso wana mpona kanda ça va merci beaucoup vous êtes vraiment gentil j'ai mokomboso bobetana na suka totala na match zana tobeta zana babeta ya beti mutali mwisho ya beti nombre ni le 146 allez azala likolo to baki batasa wasila
330. À partir de 330. Ah, ok. Da Romeo bisi zwango pena bibutika biso na tato zonga. Zonga na mwasi mapena zwango pena be mabotika. Bocha pena bongo tuba zwango pena beje mokomboso. Ah. C'est bon, hein? Merci. Binomo bomoni ndenge ba jeune congolais bazoluka tala jeune étudiant au binomo bomoni ndenge a créé jeune aye juste pona azora mwa mike ya oliesa libota na Congo pe to na ba savant bocha bangoka Einstein na Congo. Merci na bino bato bozolanda biso en direct ya www.botestv.com. Wana bouti kolanda commune ya Ngaliema na monde de vie na yango. Lelo tozalaki na Ngaliema, lobi toza na Kitambo, lobi wana kuna na Kisanso, partout na kati ya RDC. Tokokoma ata na baba Congo na ba intérieur nyonso tokokita. Toujours na cadre ya kolakisa bino ba réalité o elekana na kati ya RDC. Po ezolakisa ke tokomi na suka ya émission na biso, mais tokoki kosilisa boyete sans pour autant kopesa ba ye nyonso basala biso ba bien mbote. Wana na moni papi bata na kati ya Chicago, na moni bongo papi Mukonde le playboy à Paris, na moni lisusu oncle Diangi motema ya maman Ariette. Bambote na bino bisika bozali, Coco Elliot Lumbu ya yo kokozanga te bambote na bino partout où vous êtes dans le monde. Je vous salue, moi Patience Zikondolo, je vous dis des gros bisous et je ne pourrai pas finir sans pour autant saluer ma famille, la famille Zikondolo, et je vois également l'équipe technique, je vois Denis Bouene à la caméra, je vois Roméo Bis et le cordon Noël Tantou, Adopan, notre père Nabosa Nyote, Fumwa Congo. Ah, Bambote Nao Yangoana. À la prochaine.